Nzambe ya pambola bino bisika bozali. Nzamba mona bino nyonso bolandaka biso. Excuse. Shalom, shalom. Excusez un peu parce que regrippe, flonsa, des autres dérangements mokie. Nzamba pambola bino kombola bopeto yango toye lisusu ba mama na ngai. Bandeko balandaka biso, ba sœur na biso, bisika nyonso bozali, toye lisusu ngonga na biso ebelemi. Kombola bopeto biso. Merci la Vierge d'Aaron, que Dieu te bénisse ma fille. Nzamba mona obisika ozala pesa osusu oza posa motema na yo. Amen, amen. Ndenge ozala ka ponctuel na liloba na Nzambe. Nzambe na biso pesa ka ponctuel na koyandoleza ba posa na yo. Amen. Nzambe na biso amona bino. Bisika bozali mama na ngai, benga ndeko mwasi, moninga nyonso oyo alandaka yo. Alandaka biso na nzela na yo. On se connecter, rappelez moko na moko ngonga na biso akombola bopeto ebandi. Que Dieu te bénisse ma sœur Tantine, que Dieu te bénisse. Nzamba mona yo Tatiane, nzamba mona yo bolimbisi parce que tozama musika na écran na biso des fois bakombo zongo na mkeme tolingi bino mingi yo oyo zwingonga kolanda biso. Nzamba mona yo, nzamba pambola yo bolimbisi muke parce que mikolo lekaki moi berreur muke parce que ça biloko sami na maboko na batu na cadre technique to perdaki moi matia na biso utiko leka mais na bolingo na Nzambe lokola Nzambe malamu ale lelo toza susu ko continuer pe apesi biso lisusu o ezali malaka sosu ya malamu oyo tokokoba nango pona ko conclure ezalaki matia na biso. Nzamba pambola bino, Nzamba mona bino. Ma sœur Vierge d'Aaron, Nzamba pambola bisiko zali. Amen, amen. Ndeko na ngai rappelez bandeko lisusu nazo senga tango ekoki kombola bopeto wapo epai to kombola ka bopeto ya bomo na biso ya vie chrétienne ya bandako na biso bisika zali na bakati ya matonga na biso. Nzamba za malamu yango na toye lisusu na ndenga lo mesano. Ndeko na ngai Nzamba za bolingo abateli biso, abateli ngana yo, apesi biso makasi. Ndeko na nga Neema, que Dieu te bénisse. Que Judith mwana na nga Nzamba pambola yo, Nzamba mona yo bisiko zali. Amen. Toyebi kala limesano tosengaka ete ko partager mateya pona bandeko mosusu balanda. Bisika o bazali, bisika bozali, ezala na ndaku, ezala na mutuka, ezala bisika nyonso kutami nango. O se connecter kozala malamu pona kolanda mateya. Yangwana bandeko na ngai toye poto conclure po ezalaki mateya na biso to ko perdre mikolo elekaki mais na bolingo na Nzambe apesi so makasa apesi bonne santé. Yango moni to pusani lisusu liboso na bino pona koloba na part ya Nzambe. Nzamba za bolingo pota zali bien yebta sali biso kaka ngolu oyo Nzamba kumisama pota za malamu. Bandeko na nga Nzamba pambola bino bozo se connecter. Nzamba mona bino lisusu yango pona kolekisa ngonga te tozotika moma ona maboko na Nzambe. Nzambe amona biso, Nzambe ye tambusa biso, Nzambe ye assiste biso elongo na molimo mosantu na ye. Tobondeli ensemble elongo na bino kuna na bisika bozali, tobonde na kombo na Yesu. Éternel notre Dieu. Oui, nkolo tokumi soko toza malamu. To elevo lisusu mosinga kokanga pona bolingo pona ngolu na yo. Merci papa. Merci osali biso ngolu lisusu na boko na lelo. Nzambe ya koya lisusu koloba mpona part na yo nkolo na ngai. Yesu masi eza na makasi na biso moko te, eza na mayele na biso te, na komi mona na biso te, mais eza mpona bolingo na yo te, ezali nde mpona gloire faveur osali biso Yesu. Yango toye kokumisa yo Nzambe na likambo, yango toye kokumisa yo moyenene. Yesu toye kosenga kaka bisuli na yo, toye kosenga kaka ngolu na yo, kosenga makasi na yo mpona na kulia. Yesu asiste biso papa na ngai, tanga loba kati na biso moyengelene, ya sagesse ko utamela pai na yo nkolo. Yesu masiya liloba na yo nkolo, tozosenga ete nkolo na ngai, yo dispose matoi, yo dispose motema, ete nkolo Yesu, ke bana na yo bakoyamba, oyebota mkomala nkolo na ngai, lobela biso pona emission nkolo na ngai, yoka kozwaka lokumu ntango nyonso, po toza malamu, tokumisio Yesu, topamboli Nzambe na lo, dans le nom de Jésus-Christ. Nzamba pambola bino lisusu bandeko na ngai.
po boza malamu po te toza aza bolingo yawe tokolekisa ta ebele te po toza na makambo kitoko akolobela bino suna pokwa na lelo bandeko na ngai tozokontinue mpe tosukisa oyo ezali matie na biso kolandisa mateme na biso tozalaki nango ya la femme chrétienne et le monde actuel. Je crois bandeko na ngai baoyo bazolanda biso lelo soki botali na bavideo na biso uti ko eleka deja précédente bokomona ete tolobelaki oyo concernant thème na biso oyo mais lelo ezali oyo tozolinga koconclure yango nomoni ke bana na ngai bandeko na ngai bisika bozala vraiment branché parce que ezali oyo tokonclure oyo ezali thème na biso ya la femme chrétienne et le monde actuel. Bo partager mateya pona bandeko mususu peut-être baza mwa musika baza na dispoter na tango yo ata mususu peut-être azalaki le mususu azalaki na kidiba yebaki teke kombola bopeto kukoleka na ngonga oyo mais tango tindeli yango des fois akoki kosutuka na tango oyo esika azali mpona kolanda mateya oyo po eza tozolinga po toconclure nzambe aza malamu mateya na biso tobazaki yango puisque ezali na passage na biso ezalaki na Romains 12d kuna na Romains 12d nzambe azolobela biso awa Romains 12d ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est-à-dire awa tant tozomona awa tolobaki bikwelekaki ete femme chrétienne aza mwasi oyo aza déjà oyo aza sauvé. Amen. Femme chrétienne aza déjà mwasi oyo sandimelaki nzambe. Femme chrétienne aza mwasi oyo si abongisamaki. Mwasi azaki déjà préparé. C'est-à-dire mwasi oyo aza déjà converti. C'est-à-dire mwasi wana akoki kotambola kaka boye te. Akoki ko se conformer na siècle présent te. Akoki kotambola kaka boye te. Il faut à discerner ni neza malamu, ni neza agréable, ni neza parfait na misu na nzambe. Oyo ngai mwasi mosantu nakoki kosala. Bandeko tote kolobela. Tomonaki toparlaki pona oyo esalaki ce qui est bon. Ke mutu asala oyo ezali malamu na misu na bato. Okoki kosala eloko nyonso te okoki komona kaka kosala me tala eloko nini okoki kozala malamu na misu na bato. Tolobelaki na oyo tobaki ete ce qui est agréable. Oyo ezali agréable eza oyo ekosima motema na nzambe. Elelo nzambe soki asungi na lisungi na ye tozokele po toke kolobela na oyo ezali ce qui est parfait. Yango lena lobaki na nyonso na makambo oyo nyonso ezalaki yana kolansama oyo ezali na passage na biso ya Romains 12 te nde tozokende koloba lelo ake bandeko na ngai tomeka nanu kotala na oyo tobengi na tabernacle. La tabernacle tomeka na kotala tabernacle. Tabernacle ezali oyo ezalaki divisé ou bien représenté na trois parties. Na trois parties kuna tozomona na tabernacle tozalaki na les parvis extérieurs. Les parvis extérieurs kuna ezalaki tozomona les parvis extérieurs ezalaki éclairé na soleil. To éclairé na moi. Donc kuna nde moi nde banaki ko éclairer les parvis extérieurs. Amen. Moi nde mtu banaki ko éclairer kuna. Mona koloba ete mutu oya autant que pour éclairer parvis extérieur pour na banike et banaki ko éclairer partout. Et je éclairer mokili mobimba. Et je éclairer mutu nyonso. Et donc moi wana et je éclairer mokili mobimba nde to mona ka moi partout et je éclairer. Ce qui journée les autres ça na moya. Donc c'est que partout moi ezali. Donc biso a lelo nzambe se biso ngolu na felen to za na mokolo ya moi c'est que felandi mobimba moi ezali. Et ce qui éclairer mutu nyonso. Et ce qui éclairer ce qui est mauvais, ce qui est aussi bon. Donc pour le kobaki et ce qui éclairer batu ya mabe et ce qui éclairer pe batu ya malam. Dans le cas na parvis extérieur moi tu manaki ko éclairer nde lelo to mona awa moi nde za éclairage et ce qui éclairer mokili mobimba et ce qui éclairer ezali mauvais et ce qui éclairer pe ezali bon et ce qui éclairer batama lamu et ce qui éclairer pe batama be to mona ka na mokili ke okomona mutazo sala na ye o ezali bon mutazo sala eloko eza malamu mais mutu mususu omona bwe azana peut-être ndoki
mazosala makambo malamu ozomona ke mutu wana azofutela mutu minerve mutu aza ndoki bayebi eke aza ndoki azosala makambo mabe mafaire voyager mutu apesi mutu vie afacilite mutu peut-être na likambo mosusu tomona mpe lelo tozomona lelo bamisicien oyo tozobaki ya mondele bamisa mokili ozobaki bazotambola na bango na nzambe te me azosala makambo eza bon bazosala badon bazosoutenir bato bazopesa bato bakisi bazopesa biloko ya kolia cetadi bazosala makambo eza bon mpo lobani ke mo ebimaka mpo na mutu nyonso cetadi basalaka mutu nyonso ezala oza payen ozala eza chrétien à un certain moment tosalaka makambo ya malamu ezokipe ete ke donc face à la chrétien face à la païen non donc mutu nyonso asalaka eloko oyo eza malamu na miso ya bato mais cela n'est pas dit que soki mutu wana azosala makambo yana eza te keke mutu wana makambo na ye eza nango kaka superficiel tokomona exemple oyo ya ndeko na biso oyo tobengi plutôt ndeko na biso tokobake oyo tobengi Tabita Tabita azalaki mutu oyo abanaki kosala makambo oyo plutôt makambo oyo ya malamu en texte baneyokala bata en texte bolimbisi donc tolobaki atondo omona bamusicien okomona mpe mutu aza peut-être oyo tolobaki mutu aza tiel to mutu azosala kindumba me na kindumba na ye azoliesa bato na kindumba na ye azofutela libota na ye na su ndako bazovivre bazofanda azofuta loyer bandekolo bakoza libanda te azosomba biloko ya kolia azotangisa soki mutu abeli mpa soutenir me mbongo nde bisika ezowuta na esika malamu te me azosala nde malamu azosala ce qui est bon so tobi tokeso lokwa tobaki ke tabernacle eza réparti eza réparti na 3 parties tomoni deuxième awa toza na lieu saint awa ezali éclairé par les chandeliers les chandeliers ezali mwinda kuna nde mwinda nde ezokoéclairé na lieu très saint mwinda nde ezokoéclairé kuna donc mutu oyo aza éclairé aza mutu oyo aza déjà né de nouveau azali mutu so nakobaki azali mutu sedi mwasi to ndeko oyo aza né de nouveau nde akozala éclairé na chandelier mutu oyo déjà aza na crainte de Dieu mutu aza converti sadi mutu ana azali na mpole na nzambe aza éclairé na mwinda chandelier nde mutu azongalisa donc mutu ana aza éclairé na mwinda awa po mutu azala éclairé na mwinda mutu fo azala abotama mbala mibale amen mutu ana abotama mbala c'est-à-dire abotama mbala né de nouveau mutu abongwani nde mutu oyo aza éclairé na mwinda aza converti aza agréé na misu na nzambe c'est alors mutu wana makambo ya kosala makambo ya kozala toujours esoko agréé nzambe na ye parce que ye moko ndenge aza na aza converti azali oyo déjà azali na mwinda kati na ye ezongalisa bomoi na ye amen po azala eloko oyo ekoki koagréé nzambe il faut azala kobotama mbala ya mbala mibale nde tozoloba nde kota tozoloba ni nouvelle naissance nde tokoloba ni ke so topesi exemple ya Tabita azalaki mwasi oyo abandaki kosala misala malamu amen Tabita ndosala misala malamu parce que nanu misala na ye ebandaki koagréé motema na nzambe ebandaki kosepelisa motema na nzambe abandaki kosala baœuvre baacte oyo ebandaki kosepelisa meme bato meme na nzambe mpe mpo na nini Tabita ye moko azalaki chrétien azalaki né de nouveau Tabita ye moko azalaki mutu oyo abotama mbala mibale azalaki déjà converti mpona oloba ke ata bato oyo basalaki bon bapesi badon na bango basoutenir bato bolamu na bango bazosala na misu na nzambe eza nango pamba parce que
ba bien na bango ba na ko agréer nzambe te mais bazo sala malamu bazo sala ce qui est bon on m'a dit que musicien bimisi mbongo na sali ba action à soutenir sali boy et agréer nzambe te mais ça est vraiment malamu mokile mona ngo ke ça malamu mais plutôt muto sa converti mutu azali oyo aza né de nouveau mutu abongwana mutu aza chrétien ba œuvre na ye to misala na ye ebana ko agréer nzambe nde yango tomonaki awa tabita awa tangu problème ekwelelaki ye liwe yeli ye biloko na ye abaneki kosalela bato egangaki na misu na nzambe yango moki to bato babandi koreklame ke mama akoki kokufa te babandi kolakisa babienfait na ye mpo na ni ye moko deja mutu azalaki agréer na misu na nzambe azalaki agréer na misu na nzambe azoki agréer nzambe na baacte na ye ezoki kotouche motema na nzambe nde pusaki ke nzambe asala nini ayoka bakri ya bato wana atlandi mpe ye moko mutu akei mpo asala nini azongise na bomoi mais mutu lela akoki kozala azosala na ye makambo ya malamu mais soki azotambola na nzambe te makambo naye kozala agréer na misu na nzambe te amen akosa azopesa bato azosoutenir asa makambo nyonso bozomona mpe na miso bato eza malamu asali makambo malamu asali boye mais epai na nzambe eza pamba epai na nzambe nzambe mpo na nini aza nanu payen parce nanu ase convertir te parce que ayebi nanu nzambe wana te ayebi nanu baprincipe ya nzambe te ayebi kotambola nao na nzambe te ayebi nanu kotosa liloba na nzambe te ayebi nanu kobanga nzambe makambo mosusu te mais komona azosala baacte eza malamu na miso ya bato kosunga moto eza malamu moto aza chrétien asalaka yango paye mpe azosala yango mais ya moto oyo nzambe akoki kondima moto oyo nzambe akoki koagréer makambo na ye ezali kaka moto oyo oyo aza né de nouveau moto azali déjà chrétien moto oyo azali na kobanga nzambe moto azali na kobanga nzambe dans quelque part tokobani ke donc c'est-à-dire mutu wana azali agréable te na misu na nzambe yango moni biloko na ye mpe donc biloko na ezoko agréer eza mutu wana azali agréable te na misu na nzambe na miso ya bato emonana na miso ya bato ezomonana malamu na miso na bato ezosepelisa bato mais na miso na nzambe ye mutu wana aza agréer te aza agréer te aza agréer te na miso na nzambe yango wana tozoloba ete le lieu très saint c'est ce qui est agréable donc ce qui est agréable soki yo oza chrétien ondimeli nzambe obotami de nouveau makambo yo mpo oza agréer na miso na nzambe mais mutu aza oyo aza agréer te na miso na nzambe tozokende sikoyo na troisième point tolobi le lieu très saint ou saint de saint awa tozomona le lieu très saint ezali oyo basouverain sacrificateur nde bango bazalaki na accès ya kokota na lieu très saint mais babandaki kokota kuna kaka une fois par an donc une fois kaka na année donc wana toza na 3 les lieux très saint ou saint de saint kuna tozomona basouverain sacrificateur babandaki kokota kuna na lieu très saint une fois par an mpona nini parce que kuna gloire na nzambe ezalaki kuna gloire na nzambe nde babandaki koreprésente kuna ezalaki éclairé na gloire na nzambe les saints des saints parce que l'arche de l'alliance ezalaki kuna l'arche de l'alliance ezalaki kuna bien aimé dans le Seigneur namoni tokotanga awa na Matthieu 27:1 27:51 plutôt
Ok, yango. Ah, Bible eloba na biso ete. Voici les voiles du temple s'est déchiré en deux. Depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Ah, Bible eloba biso ete. Depuis mukolo oyo ribe et déchiraki. Depuis mukolo oyo riba et pasukaki. Depuis mukolo oyo akufa ya Yesu. Kuna ne kulusu tango Yesu azokata tomona ki ribe sali nini et pasuki. C'est à partir de là nde biso nyonso ngai na yo tozwaki accès ya kokota na lié très saint. Bande ko na ngai nazotika parti oyo ser na biso mami alobla biso ngolo susu na mozindo. Nzamba pambola biso ndeko na mami na pesi yo mama. Merci mama langa vraiment pour la kopesa nga maloba. Ba mbote na bandeko nyonso tu baza na kati ya émission na biso. Oyo bazolanda biso vraiment nzamba pambola bino ya koleka. Ya solo toye lisusu kaka pona kosolola lisusu maloba na Nzambe. Toye pona partager toujours la parole de Dieu. Et tozaka na kati ya thème na biso oyo tobandaki kolobela ke femme chrétienne et le monde entier. Donc tozolobe la femme chrétienne et le monde femme chrétienne et le monde entier. Alors kolandisa thème na biso tobandaki kolobela, je pense que maman na biso bomoni alobeli déjà apesi azuango pona kopesa biso exemple ya tabernacle. Comment est-ce que tabernacle ezalaki réparti na trois parties. Donc ekabona maki na trois parties. Ndenge tovanda ki tolobaki ete na thème na biso o tozolobela. Verset de base na biso ezali na Romains 12 chapitre 2. Alors na verset 12 wana tomoni bazoye bisabiso ke non, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, tout le monde na kati wana kezana makambo misatu oyo batalisi biso ke non, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Yango omoni tozuango na kopesa exemple oyo mama na biso abuti kopesa sur tabernacle. Que tabernacle ezalaki réparti na trois parties. Ezalaki na parvis, ezalaki na parvis, ezalaki na lieu saint, pe ezalaki na lieu très saint. Ndenga uti ko parler biso ke non na parvis, ezalaki moi nde ezalaki ko éclairer parvis. Cela veut dire quoi? Moi tange bimaka na likolo, e bimaka pona mutu nyonso, e bimaka pona mutu malamu, e bimaka pe pona mutu mabe. Donc moi mutu nyonso tu a bénéficiara nango. Mutu nyonso azwaka faveur ya moi. Ata mutu ana zandoki, ata mutu ana za magicien, ata mutu ana za chrétien, ata mutu ana bangaka nzambe, tomoni ke moi tange bimaka mutu nyonso tu azwaka faveur wana. Eza lokola lolenge moko ndenge mbula tange betaka ebetaka pona mutu malamu, ebetaka pe pona mutu mabe. Batali biso ke na parvis ezalaki na moi nde mutu ezalaki ko éclairer. Cela veut dire que na kati ya parvis moto nyonso ezalaki na accès à kota na kati ya parvis. Donc mutu nyonso ezalaki capable ya kota na kati na parvis. Mais soki totali suka na kati na tabernacle na balobi ke ezalaki susu na place mususu o ezalaki lieu saint. Alors na kati ya lieu saint wana et comme qui na ba condition que mutu vraiment il faut en être de nouveau. Donc mutu faut a bota mayasika pa ko kozwa accès à kokota na kati na lieu très saint. Alors na kati na lieu très saint wana batali sibiso balobi ke ezali chandelier. Chandelier nde moto ezalaki ko éclairer lieu saint. Alors chandelier wana tozozwango ke ça c'est le Saint-Esprit. Alors mutu akoki jamais ko recevoir Saint-Esprit na vie na ye sans pour autant a passer na chemin ya repentance, na chemin ya conversion. Donc esengeli na mutu wana ase abongwana ayamba Yesu Masia na bomo na ye lokola mokonzi pe mobikisi. Tango moto wana ayambi Yesu Masia lokola mokonzi pe mobikisi, nde Nzambe apesaka molimo mosantu. Alors molimo mosantu ne mutu ekoma lokola guide ya kobana ko guider mutu wana. Nde mama na biso atalisi biso ke non na kat na lieu très saint. Donc ezali ke batu oyo bayambi Yesu Masia na bomo na bango lokola mokonzi pe mobikisi, nde baza na droit ya kokota kuna. Alors soki tokei to moni su batalisi biso ke na kat na tabernacle lisusu ezalaki na place mususu o ezalaki lieu très saint. Kuna siko ekomi matata balobi ke na kat na lieu très saint, donc epesa melaki moto nyonso te. Donc mutu nyonso tout na zalaki na accès à kokota na kat na lieu très saint, parce que na place wana balobi ezalaki kaka ba sacrificateur, ba souverain sacrificateur bango nde bazalaki na droit ya kokota na kat na lieu très saint.
donc sacrificateur aza mutu oyo ajouaka role na ye ya komema mabe ya peuple masumu ya peuple amemaka yango mpona kokende kotalisa nzambe kolela mawa na nzambe mais avant ye moko akota kuna na kati na lieu très saint abengami nanu na kobulisama abengami nanu na kose purifier il faut nanu ase nettoyer amibongisa malamu nde na nsima nango akokota na nyama ya makila mpona koke kotalisa nzambe ke ayoka mawa mpona peuple mais soki ye moko amibongisi te soki akoti na eta moko ya salite tango ye akoti kuna akobima ebembe yango balobi ke basouverain sacrificateur ta babandaki kokota kuna na lieu très saint bazalaka kotia bango singa na lokolo chaîne na lokolo bakokanga yango mpona nini mpo epermettre ke soki okau souverain sacrificateur akotaki na eta moko ya malamu te soki akufi kuna parce akoka soki obima te okotaki vivant obimi ebembe alors okomi ebembe kuna ntango okomi ebembe ekoka soki obima yango moko te bakozala siko na obligation ya koluka kobanda kobenda ye ya kobenda mpo abima libanda donc eza endroit moko oyo balobi ke na kati kuna ezalaki na besoin ya soleil te ezalaki na besoin ya chandelier te mais balobi ezalaki na arche nde ezalaki arche de l'éternel arche de l'alliance nde ezalaki kovanda kuna na kati na lieu très saint alors arche wana eza mbala moko kolakisa nzambe gloire na nzambe eza kolakisa présence na nzambe bozalisani na nzambe ye moko donc nzambe ye moko aza déjà lumière nzambe ye moko déjà apesaka éclairage donc ye nde azalaki koreside kuna mpe azalaki koéclaire milie wana yango okoki jamais kopusana na eta ya salite na présence na ye esengeli ose purifie omibongi parce que Bible elobi ete nzambe aza saint nzambe aza propre esengeli baoyo mpe baza kosalela ye bazala propre lokola ye bazala saint yango ebandaki kosenga na basacrificateur ke avant bakota kuna esengeli na bango base purifie yango sikoyo kuna na kati tozwi yango mpona kotalisa ke ezali donc lokola baprocessus ya baétape oyo bayebisi biso ke ce qui est bon ce qui est agréable et ce qui est parfait donc ce qui est parfait mpona biso bana nzambe nde touti kotanga awa na Matthieu awa verset oyo touti kotanga 27:51 kuna nde balobeli biso balobi ke Yesu Masiya atanga akufaki Yesu Masiya atanga akufaki parce que babiloko wana ezalaki barido nde moto ezalaki kosepare lieu saint na lieu très saint alors balobi ke mokolo oyo Yesu Masiya atanga akufaki balobi ke rido ya temple ebaki na kose déchirer rido ya temple epasukaki pourquoi rido ya temple epasukaki rido ya temple epasukaki mpona mutu nyonso azwa maintenant accès ya kokota na kati na lieu très saint eza lisusu te kaka ke non mutu il faut azala sacrificateur mpo akota parce que Bible elobi na biso nzambe asali biso tokoma royaume ya basacrificateur donc tokomi batumbi mbeka donc tozwi biso nyonso accès ya kokota kuna na kati na lieu oyo ezali très saint tozwi accès wana ya koaccede kuna na kati na lieu très saint yango bandeko na ngai dernièrement ntango toparlaki na Ephésiens 4:12 ntango totangaki na Ephésiens 4:12 batalisaki biso balobi nzambe asalaki tomeka nanu kozwa yango mpona tozala vraiment na plus de précision na Ephésiens chapitre 4:12 bayebisi biso bole tobandi ata na 11 et il a donné les uns comme apôtres les autres comme prophètes les autres comme évangélistes les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre de ministère et de l'édification du corps du Christ. Batalisi biso ke donc tango rido ya temple wana epasukaki nzambe akomisi biso nyonso royaume ya basacrificateur cela veut dire biso nyonso tokomi na accès ya kokota kuna na kati na lieu très saint eza lisusu te kaka na bato moko songolo pakala nde baza na droit ya kokota kuna donc nzambe te apesi libre accès na mutu nyonso akoka kokota kuna nde tomoni na kati nango batalisi biso ke non nzambe sikoyo na verset oyo touti kotanga na 4 na Ephésiens 4 chapitre 11 balobi ke et il a donné les uns comme les apôtres donc kuna nde tomoni 5 dons de ministère pe eke kobotama kuna nde tomoni na kati na lieu très saint kuna nde eke kobimisa basacrificateur ya ta na biso ya lelo eza baapôtre
basacrificateur ata na biso lelo eza bapasteur, basacrificateur ata na biso lelo eza baévangéliste, basacrificateur ata na biso lelo eza baprophète, eza badocteur. Donc kuna nde toke komona ke 5 dons de ministère eke kobotamela kuna, 5 dons de ministère eke kobotama. Pourquoi 5 dons de ministère wana eke kobotama? Ezali balobi soki totangi na Ephésiens 4 na 12 bayebisi biso balobi ke pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Osomon, balobi que 5 dons de ministère wana ebotami eza pour le perfectionnement de saints. Dernièrement tolobaki ete ba saint eza mutu oyo ayambi Yesu Masia na bomoi na ye lokola mokonzi pe mobikisi. Mutu oyo accepte Yesu na vie na ye, andima bana kolanda Yesu Masia na bomoi na ye, azali saint. Alors lokola sa saint, saint nzambe po na ye tokoki kosuka na niveau wana kaka ya sainteté. Tokoki kosuka na niveau ya sainteté yango bakatelaki biso ndelo eza likolo, balobi ke toi atteindre la perfection. Alors tokoki jamais ko atteindre la perfection soki toza koyoka 5 dons de ministère oyo te. Et sengeli to yoka batu oyo balobi ke ba apôtre, ba évangéliste, ba docteur, ba prophète. Donc bango il faut to yoka bango. Tangu tozo yoka bango eza pona e perfectionner biso. Eza po ebongisa biso, eza po ekomisa biso na niveau nzamba zozela biso ke tokoma. Tokoki ko s'arrêter te kozala ba bébé spirituel parce que un saint akoki kozala pe bébé spirituel. Asa saint mais niveau na ye eza na nous plus bas. Yango zomona ba erreur ezozala pe na ba milliers chrétiennes. Ozomona ozokama bi muto asambelaka, mais ndenge nini langage na ye mabeboy. Muto asambelaka, mais ndenge nini comportement na ye mabeboy. Muto akena ke église, ndenge nini makambo boy. Pourquoi? Parce que muto ana azana kati ya processus musala esili na nute na vie na ye. Malgré kayambi Yesu Masia, mais musala esili na nute. Nzamba za ko achever parce que biso ka abandi likambu akenaka nango tina suka. Alors suka nango eza nini eza perfection. Yango la fois dernière na ebisaki bino na lobi ke Yesu alobaki akoya kozwa église oyo eza sans tache, ni rite, ni rien de semblable. D'autant que lobby on voit directement la perfection. Donc eza akoya kozwa église oyo eza na perfection. Donc église oyo eza na berero to mona lelo na kata na betonga te. Akoya kozwa église oyo eza na berero to mona te ba discussion, ba jalousie, ba kolulana, ndenge totangaki dernièrement. Totangaki dernièrement nini apôtre Paul azosala reproche na église ya Corinthe. Alobi ke n'est-ce pas parmi vous donc alobi na pesa ki bino miliki. Mais parmi nous ezana nous na ba discussion, ezana na ba dispute, ezana nous na ba ko welela na welela neza. Mais to kamwa to lobi mais comment est-ce que bato ba na kati église, mais na kati na bango tozo kuta lisusu ba dispute. Bazana kati église, mais tozo kuta ba makama modèle boyendenge nini. Donc parce que bazana nous ba bébé spirituel. Yango rôle ya apôtre Paul étant que quelqu'un qui était mandaté par Dieu, étant que quelqu'un qui est un apôtre, nzamba te grâce apostol, donc donc ya apostola na kati na ye, donc esengela ki asala travaux na ye ya kote ya sango malam, ya kotali sabatu wana lolenge nini bakokaki kotambola, lolenge nini o bakokaki ko se comporter pona ke bakoma na niveau ya perfection esika nzamba za kozelela bango. Parce que Yesu azana besoin kwa kozwa église eza divisée te. Nzamba azana besoin kwa kozwa église eza na ba conflit te. Wezana na bakowela na welana. Wezana na ke égoïsme na kati. Wezana na lolendo. Oyezana nu mapeka likolo. Nzamba azana besoin kwa kozwa église a lolenge wana te. Azana besoin kozwa église oyo ezali purifiée. Église oyo est rejetée mabenyo se bwaki mabeli banda. Église oyo eza kotosa ye. Église oyo eza na se ya mibeko ya nzambe et non église eza likolo ya nzambe ya maloba na nzambe. Po eza na mangombe ebele eza likolo ya maloba na nzambe. Nzambe tanga zoloba A, bango ba osala B. Nzambe tanga zoloba C, bango ba osala D. Donc eza ba église ya lolenga na nzamba lobi akoya kozwa église ya lolenge wana te. Yango dernièrement tolobaki ete malheureusement to perdra ki vraiment vidéo oyo. Mais nzambe kaka ye moko ayebi pourquoi esalemi ndenge wana. Soki to perdaki vidéo te oyo ngake sa pa malambo ngebo landa parce que kuna to beta ki setela mwa makambebele. Ya kotalisa ke toza famille. Église A na église B
toza famille toza kaka mutu moko toza mutu moko ezalo soko sambelaka na Maranatha o kuna sambelaka na Siloé o kuna sambelaka na Sion o kuna sambelaka o na pain de vie biso nyonso toza bobele mutu moko toza mutu moko parce que tozo servi nzambe moko papa na biso aza papa moko mukola koya kozwa église na ye okomona ke no bandeko mususu ya Maranatha bakozwama bandeko mususu ya Siloé bakozwama bandeko mususu ya source de vie bakozwama bandeko mususu ya mesheki bakozwama donc okomona ke bato ndenge na ndenge bakozwama alors soki na se na moi awa tozoye bakovivre lokola famille te ezolakisa boni toza na baimperfection na kati na biso ezolakisa boni toza nanu salite ezolakisa boni toza nanu na batage alors babiloko wana ezali malamu te yango topesi yango exemple ke no ya tabernacle ke na kuna na kati na lieu très saint eza kaka basacrificateur nde bazalaki na droit ya kokota nzambe alobi ke asali lelo royaume ya basacrificateur kuna nde tomoni batitre wana nyonso baapôtre baévangéliste baprophète babimi tozala kaka na ekuta batu oyo mpo na perfectionnement na biso basantu tozala na ekuta batu oyo mpe na considération ya batu oyo yango nde moto ekosala biso ke non tomemama na kati tokóma na niveau oyo ya perfection oyo nzambe aza kozelela biso napesi nano maloba na mama na biso Dadou. Merci ma sœur Mamie, que Dieu te bénisse vraiment. Amen. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, Nzamba Pambola Biso, Kombola Komba Bopeto, tozo continuer, bande konangai, ndenga li mesano partager matéa, bande ko balanda biso na nzela na bino Nzamba ko Pambola. Amen. Bande konangai sœur nanga uti konyata point ya bien, auti ko bimselo ko moko ya perfection. Oui, c'est bien. Bande ko. Na ina loba ete mutu azalaki na ko refléter image ya Nzambe oya kela ye. Amen. Azalaki parfait. Azo refléter l'image Nzambe akela ye. Nzambe azalaki parfait. Mutu pe azalaki parfait. Avant mutu akoya na lisumu, mutu azalaka parfait. Mais après kokoya na lisumu mutu azalaki sous parfait te. Ndenge se mama lobi ete Nzambe alingi biso to atteindre niveau wana. To koma lokola ye. Mais toi tozoloba ke mutu a refléta image ya Nzambe oyo akela ye. Amen. Mutu azaki parfait tangu nanu akweti na lisumu te. Tangu mutu akweti na lisumu, mutu aza sous parfait te. Yango tomona ka lelo tokomi na ba défaut, ba erreur. Ba problème mutu lisumu ekoti mabe ekoti. Mutu akomi na ba erreur mabe na kati na ye. Mais ne bandeli mutu azalaka parfait lokola Nzambe. Lolenge Nzambe alingaki tozala. Lolenge Nzambe alingaki tozala lokola ye. Mais à cause ya mabe, à cause ya lisumu, nde toza sous parfait lokola ye papa na biso te. Lokola ye Nzambe na biso te. Yango tobani eke la perfection ezali œuvre na biso batu te. La perfection ezali œuvre ya Nzambe ye moko. Amen. Ezali œuvre na biso batu te, ezali œuvre ye moko Nzambe. Mutu akoki kosala eloko wana sali ekozala parfait, ekoki kozala parfait te parce que ye moko pesa parfait te. Mutu akoki kosala eloko mona eloko wana eza parfait te parce que ye moko pesa parfait te. Preuve ane tomonaka mutu atongi ndako mona mutu susu aye amoni défaut. Architecte moko ya sali plan moko boye ya ndako, mais mutu musu ko ya amoni erreur wana. Vraiment. Parce que mutu yeba kasa parfait te, donc eloko yeba kosala moyen la parfait exact. Mais seul Dieu oyaza parfait. Eloko Nzambe sali ekuko za jamais erreur. Amen. Eloko Nzambe yeba kasa ekuko za jamais erreur. Nde tomoni lelo Nzambe sali manga. Nzambe sali mai. Nzambe asali boséan, Nzambe asali ba fleuve, asali mabele, asali ngayo mutu. Mutu jamais koloba ndenge eloko Nzambe asali eza na erreur. Non. Parce que oyo nyonso Nzambe asala ezaka kaka parfait. Toki kokoka na Nzambe te. Mais biso batu, tant que tobebisaki, berere kota, ndomwe tokoma imparfait. Ndomwe biloko biso pe tozo sala, défaut za na berere. Ndozo mona mutu lelo azo sumuka, mutu azo sama biso parce que za mutu. Parce que ça mutu, yanga zo sala imparfait, biloko ne peso sala imparfait.
mutu akokosala eloko moko te oyo ekokozala ya malamu po ye mpe aza na berreur. Soki tobi tokende na passage na biso ya Jérémie 18 1 6 mpo na temps peut-être okoki kotanga yango te. Awa tozomona Nzambe abengi Jérémie. Nzambe ntango abengi Jérémie 18 1 6. Peut-être si vous avez la Bible na ndako bokoki kolanda mpo na temps loko tozala mwa makambo koloba eza mwa test koza mwa temps. Nzambe abengi Jérémie alobi na Jérémie kende azotinda na lie moko abi kende akende pa ya nani ya potier. Jérémie ntango azobana kende Jérémie ebelo koloke sala kuna te babi na kaka kende akena ndaka potier. Bien aimé dans le Seigneur, oyebi des fois na ba vie na biso zala ke biso tunga koyoka on Nzambe azoloba te. Etinda Nzambe muso ko sala difficile mais il faut que tosa. Jérémie pone asaki kanini atosaki et pone asaki kaka obéissance. A obéissaki na liloba na Nzambe, a obéissaki na tinda. Nzambe bi na akende na ndaka potier. Ayebi teni na okesala kuna mais alobaki neka akende. Eza na batu mususu bakende bisika o Nzambe alinga te. Ba mususu pe baboya pe kokende sika Nzambe se mo bakende. Nzambe ebise kende mais so comprendre na kende wat akepete azotuna oke wat peut-être yazo lingande bakenda te eza pe batu mususu baboya kokende. Ba mususu batikala. Mususu esika yo pozo mon ozozala wana eza peut-être sika Nzambe alinga ozala te. Est-ce que Nzambe azomonela ote? Kuna Nzambe azoba na Jérémie ni. Kuna kotoko kende, kote ngai Nzambe, nazana makambo kolobela yo. Nazana ba makambo instruction o na kopesa o. Nazana makambo na ko révéler yo. Ezana makambo na koyebisa yo. Nzambe azoba na Jérémie. Est-ce que ozokende pa potier? Kuna nde, abi kuna nde. C'est-à-dire ezana na vie ezana sika kaka Nzambe tindi yo nde sika Nzambe ko salelo. Est-ce que Nzambe minde kuna nde? Est-ce que peut-être na ko bénir yo? Côté musu Nzambe ko lobalo ke sika wana nde okomona peut-être ngai Nzambe na ko lobelo na ko salelo makambo se belé na vie. Mais eloko mutu ezeli kaka ko obéir na o Nzambe lobi. Amen. Ko tosa na loba na Nzambe. Jérémie salakini akendaki. Jérémie tanga komi ko ndaka potier. Akuti potier azo sala babikeko na ye, c'est-à-dire abandaki ko sala ko former ba vase ba biloko nazo sala o ba sala ba mabela bikeko wana zo sala. Mais le potier azalaki na bazaki na ba modèle, azaki na ba modèle ya ba vase belé o ya kokaki ko sala. Maintenant azo meka ko sala ba midèle wana o ya zalaki nango. Et ben donc tenir te. Et so simbate. Asali modèle en simbite. Atali peut-être te na sala ngona forme ya mama Dadou. Ameko sala ngona atali et simbite. Et baby. Atali susute. Na tena na sala marque ya mususu wana. Na tala ngona na sala ngona na marque ya mama mami. Ameko simba sala na forme ya mama mami et simbite. Abi tena sala ngona peut-être na forme ya mambu. Ameko sala ngona forme ya amone simbite. Na sala ngona na forme ya lilala. Na sala ngona forme ya et so simbate. Fais des comptes. Poté est ko sala kaka na forme o sembla qui est bon. Wa moni kaka na sala kaka bon. Na bibi so na forme de kalakonki. Vraiment. Donc na bibi so na forme ya linyoko. Poté est ko sala vase o ka ya sepela qui na forme lingaki. Et loko Jérémie za kuna zo sani, il observait seulement. Jérémie bandeka kotala. Musala ne so potia bande ko sala. Azotala nyonso ba manefe ne so bande ko leka. Tina nde na suka tali ndenge potier aye ko sala vase na forme kaka oyo aseble ki ko sala mona ki ke sembla ki est bon. Nde wana siko Nzambe aye ko rappeler Jérémie. Alobi na ye. Omoni ndenge ba kwa ba pati wana zaki na maboko ya potier. Yem ta simbi ba pati wana azosala na ba forme nenga lingi ndenge zo simba tena ndenge zo sala na ndenge na suka asali na forme o ya sepelaki eza ndenge moko bino bana na ngai eza ndenge moko vina bino bana na ngai eza na maboko na Nzambe na bino dabine eke eza ndenge mo lokola bino peuple na ngai la maison d'Israël soko tangi kuna na Jérémie 18 1 6 okomona ndenge tangu Nzambe siko ko rappeler ko ya ko benga su Jérémie ko lobela ye tala ndenge
azalaki koobserve potie ndenge bandaki kosala nde nzambe alobi eke eza ndenge moko lokola vi na bino eza na maboko na nga. Donc ndenge bapati wana ezalaki na maboko ya potie azosala na baforme ne ndenge vi na bino mpe eza na maboko na nga nzambe. Donc ngai na kosala na ndenge oyo modele nga nzambe nalingi. Mpona koloba ete ya defa na vi ezalaka mutu akokozala le mosomona toyeke epai na nzambe biso bana na ye. Mutu azo epai na nzambe azoya azoya na bamakambo liboso na nzambe kopresente nzambe esalelanga eloko boye. Me nzambe oyo oyo aza na vi na ye na maboko nzambe ayebi yo malamu. Defa ya mo bien aimé dans le Seigneur tolobaka le mosuke vi na ngai ezali lokola argile na maboko ya potier. Vi na ngai yo nde potier ngai nde argile. Defa toyebaka te nini tolobaka. Po soki toyebaka oyo biso tolobaka nde totika nzambe atambusa biso lolenge ya lingi. Parce que potier muta simbaka bade kopesa ma forme ndenge alingi. Azaki na forme et tel point asali forme ko ya sepelaki. Donc des fois toyeka epai na nzambe na ba problème na biso. Oye na nzambe papa problème na ngango na ningi ezala boye. Papa ne nazana bengala ni mobile na ngazala boye. Biso ba ser surtout to yaka biso bike kolonga ni mobile azala mbinga, azala mulai, pembe, mwa boye. Mais nzambe tanga zotala ya lingite. Lem azo la kiso ba o mususu yo zo lingana te. Nzambe yo bina bike tengana nazana na lingili bala boye, nzambe bite wana te. Mais na mituma kasi na biso na ba désobéissance na biso na komi mona yem suno yo ozomone na makamu na yo defozo résister liboso na nzambe. Oke kwa na oyo moko lingi lobi ko no moni okuti na ba déception. Parce que boy nzambe atambusa yo. O boy ozana maboko poti asala na ba forme ndenge nzamba lingi. Yo linga ba forme yo ko présenter asala kaka bongo. Yango moni tango poti ba neki ko sala asiki na ba forme sekili boso na zona na modèle wana yemo ka zoma tezo tenite na suka senenga dingi okuko yana misu na nzambe oye wana mema kama zo sala ndeka moni makavina yo amoni ke te boy tengala dingi yo ozala boy mutu azo ko atteindre la perfection asa muto déjà zo ko obéir na liloba na nzambe muto ko na niveau ko tosa liloba na nzambe muto zo tika liloba na nzambe etambusa ye muto zo tika liloba na nzambe emema ebisika nyo se lingi amen yo yeli boso na nzambe otie boy nzamba lobino kitisa oboyo pikle nzamba bi kitisa oboyo tiaka ka boy nzambe to osala ni ako kitisongo na nko tangu nzamba ko tateka na nko na obukani vraiment suite na ngwezani douleur passe ndelo lo moni batu mususu bayebiseki libala na yango te batu mususu bayebiseki ndenge za nzela wana kokende te abukuta na mutu mususu pe ta proposer na msobe moni nzela chine wana tala ba avantage tala ba intérêt na commerce na mais à cause ko boya ko yoka liloba nzela ko yoka écoute du Seigneur oboy ko consulter nzambe na kama zo sala yo zo tala ka ben terreuse da ba faveur zo tande ba ninga ba zo kende o tie muto kei okomi kuna mbongo choli okomi kuna makambe baby okomi kuna rien ne marche o continue msu na engagement moko boye o simbi mutu okoloba nzamba tikete parce que oboyi ko tambola selon l'instruction nzambe oboyi ko tosa liloba na nzambe parce que mingi bien aimé dans le Seigneur to kuta na mokili nzambe pa loba eza makambe beleta na ministère na ministère nzamba omoni le msu frère omoni sœur moko lobite nde nazomona bazelo nde nazomona mais le msu nzamba bikeba yo lobite ezaka musuni peut-être mokindi zoloba bazinga ba révélation metenga na omonebe osongaji neti na suka lobo kuti déception lobo kuti kuna trahi yo pona nini otala ki na bomoto otosa ki nzambe te c'est-à-dire mutozo ko atteindre la perfection asa mutozo to se loba na nzambe donc liloba te za makasi yo tosa liloba na nzambe tozo kende ne sika ozoma kena kokokate yo mema kaka tika nzamba kende no sika zo kende na yo tika nzamba mema yo kaka ndo mona nde gloire na ye omona kota ko mema yo na yebi ke nzambe na biso amema mutu moko te pa ke tika na sika mabe jamais atambola na mutu moko te pa ke konyokola ye toujours nzamba salaka mais c'est les raisons okoya ko sutuka te nzamba abolingo soki na kendaka na gauche ndelo na souffrir heureusement na yokaki malgré na katikati okoko mona zo semble zo comprendre te na suka omona ka nzamba za malamu tika liloba na nzambe tambusa yo soki to bito kende atotala na jeunesse awa Genèse 12, 1, 2. Nzamba lobaki na Abraham. Bima na mboka na yo.
bima na mboka na yo po okende atindie na mboka mosusu alobi ne abima na mboka ne akende mais Abraham ayebaki esika azokende te bayebise lie te babine kaka bima akende. Pour l'Abraham c'était quoi? D'obéir seulement la voix de Dieu. Amen. Atosa kaka mungomo na nzambe etinda nzambe. Abraham akendaki. Mais bien aimé dans le Seigneur, combien de fois oh peut-être liloba na nzambe so lobelo. Combien de fois nzambe azo ko interpeller na nzela ya oh lobi ma sœur na ngai, ba évangéliste, ba apôtre, ba prophète, ba loba, ba kebisa yo. Est-ce que yoka? Est-ce que tamboli conformément ndenge liloba nzambe so loba na yo? Vraiment. Bande ko na ngai toujours continuer. Nazo si susu ndeko na ngai mami su maloba. Vraiment, nzamba zo lokumu, merci mama na ngai susu pona kopesa nga maloba. Amen. Nga eloko nangi susu na meka lisusu ko betela sete na lingi na betela lisusu sete bana na nzambe. Amen. Mama mo Kristo, mwasi mo Kristo. Bible lobi na biso ne vous conformez pas. Nzamba boyi na ye conformité. Donc aboyi tozwa image ya mokili oyo. Tozwa lolenge ya bato ya mokili oyo. Parce que mokili tozo vanda eza etondisami na kati na molili. Evandisami na kati na molili. Peut-être na moyo ndenge osota lo mona nazo mona nzela makambe ya bien non. Spirituellement monde eza sous donc eza na kati ya ténèbres. Donc molili ya makasi eza na kati na mokili oyo ndeko nanga. Eba oyo nyonso pe baza ko servir Satana. Oyo bazo boya kotosa nzambe. Baza na se na couverture a molili oyo Satan sa tie bango. Donc Satan sa kangi mayele na bango, akangi bombo ado akangi bango makam nyonso bango bazo sala. Eza kaka oye azo commander bango. Donc oye azo commander bango ne ngwana bango baza ko appliquer. Donc tanga atinjo lobi ke boma, bato na bazo boma. Tanga lobi ke donc pona kozwa mbongo sacrifier batu. Bato ana bazo sacrifier batu parce que baza sous ordre ya puissance ya ténèbres. O ezali ko régir na kati na mokili oyo. O ezali ko agir na kati na monde oyo. Donc yango ne mutu ezali vraiment ko tamwisa bango, yango mutu eza ko kamba bango. Yango moni nzamba za ko ebisa biso alobi ke ne vous conformez pas. Femme chrétienne. Yango bomoni terme na biso to pesa ki yango tolobi ke femme chrétienne. Amen. Donc femme chrétienne totalisa ki yango dernièrement aza une femme oya kutana na Yesu Masia na bomo ina ye. Aza une femme qui est sauvée. Amen. Aza une femme oyo nzamba komise aza la muinda. Donc na kata esika ténèbres ezali femme chrétienne ye sengeli angenga na muinda na ye. Amen. Donc muinda na ye sengeli éclairer et éclairer environnement oya zali. Yango wana nzamba baza ko yebisa biso ke tokoki te ko se conformer na monde actuel. Amen. Tokoki ko se conformer te. Yanga lobi ke ne vous conformez pas. Après avoir koloba ne vous conformez pas, abengi biso na kati na transformation. Abengi biso na kati na transformation alobi to changer. To se transformer parce que soko changer te eza pasi pour on a vivre différemment na mutu oyo ana kati ya mokili oyo. Donc eza pasi yango nzamba so benga biso na kati na changement na kati na to se changer comment à partir liloba ko on alobaki ke basa na nzambe bazote ya biso ba oyo baza na 5 dons de ministère oyo tango baza kote ya biso tozwa maloba wana to tia yango na misala. Amen. Tozwa maloba wana to mettre yango en pratique to sa makambo bazo yebisa biso to se transformer to abandonner vraiment mabe to pesa mabe mukongo pour te distinguer na temps na biso ya lelo. Amen. Parce que tokoki jamais koyeba na kokoma na capacité à discerner parce que so landika na kata verset wana balobi ke ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformés par la renouvellement de l'intelligence pour que vous discernez ce qui est bon, agréable et parfait. Donc avant nzambe akoma na niveau ya discernement tomoni abetina nous sete na likambo ya conformité. Na bosani vraiment na ngaki na mema mulangi moko pona kotalisa bino bomoni mulangi soko za na mulangi na verre donc ozwi mai soko tie mulangi donc suite ozwi mai na biso tokotisi na kati na verre
ezozwa forme ya verre oyo toza nango ozomona donc jamais mai ekoki kozwa forme mosusu donc liquide nyonso biso tokokotisa ezala jus ezala mafuta ezala zelu eloko nyonso oyo eza liquide oyo tokokotisa na kati na eloko oyo ekozwa kaka forme ya nini na biso tozolakisa oyo sikoyo tozwa lokola oyo eza mokili donc tozwa exemple lokwa oyo eza mokili alors liquide oyo tozwa exemple ke eza biso nzambe alobi na biso alobi ke ne vous conformez pas au siècle présent donc lokola verre oyo eza mokili babi ke biso to se conformer te na forme ya verre oyo tozomona alors mpona to se conformer te cela veut dire quoi aussi longtemps liquide ekozala kaka na kati ya verre oyo ekozwa toujours kaka forme oyo donc ekozwa toujours kaka forme oyo mpona échanger forme esengeli esala nini ebima na kati na verre oyo tozotalisa oyo donc kaka po vraiment bolimbisa nazalaki na besoin mwa tosala mwa démonstration mais nabosani bamateriel ofalaki kotalisa donc ekoki jamais kochange forme aussi longtemps ekozala kaka na kati ya verre oyo donc po échanger forme esengeli ebima na kati na récipient oyo na verre oyo ekota na eloko mosusu oyo eza na forme mosusu yango moni bible ezoyebisa biso boza na mokili mais boza ya mokili te parce que yesu masi atanga asovaki biso balobi ke atransportaki biso donc alongoli biso na royaume ya ténèbre amemi biso na royaume ya mwana na ye yesu masi oyo ezali royaume de lumière donc malgré tozofanda na kati ya mokili oyo toza mais il faut eyo nyonso na kati ya mitu na biso totiaka yango eyo nyonso na kati ya mitu na biso ke toza ya mokili te toza ya mokili te peu importe ndenge tozofanda na kati ya mokili oyo toza ya mokili te nzambe abengi biso na kati na todistingue na kati na génération na biso oyo tozala différent na bato ya siècle oyo tozala différent na peuple oyo eyebi nzambe te na peuple oyo ezali komarche selon basentiment charnel na peuple oyo ezali komarche epesa nzambe mokongo biso baoyo toyebi nzambe biso oyo lumière na nzambe esi éclairé biso esengeli tozala différent na caractère na biso na attitude na biso na mentalité na biso façon na biso ya komona makambo tomona lokola bato nyonso te donc toza na lolenge na biso mosusu ya komona makambo toza na lolenge na biso mosusu ya kosala makambo toza na lolenge na biso mosusu ya kose comporter donc tozala semblable lokola bato ya siècle ya lelo te parce que bato ya siècle oyo balobi ke nzambe ya siècle oyo aveugle déjà intelligence na bango nzambe ya siècle ya lelo aveugle déjà intelligence ya ba habitants de la terre oyo bazovanda na ta ya lelo donc ce qui totangi na nini na Ephésiens chapitre 4 tokoyeba na kopona toloba kaka na munoko te mais toke nango pe na mwa na makomi pona e permettre te ke mutu so loba abongo ye pas solo baloba bome ba preuve nango makamba zoloba eza wapi yango tozwi na lombangu na Ephésiens 4 Ephésiens 4 18 na 18 balobi na biso boy et ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Osomon, donc batalisi biso balobi ke peuple batu ya monde actuel basana intelligence oeza obscurcie. Donc intelligence na bango efinika mi na molili. Donc baza wana donc bazo mona na bango malamu te. Bazo yeba pe malamu te makambo bazo sala parce que baza poussé na se ya puissance moko diabolique, na se ya puissance moko ya ténèbres. Yango ne muto eza ko kamba bango. Donc baza na intelligence o eza obscurcie. Et puis balobi ke peuple wana baza étranger na makambu na Nzambe. Donc na makambu na Nzambe ezani na parole de Dieu koyeba volonté na Nzambe parce que na kata maloba o ba bisi biso babi pour que vous discernez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc bango baza étranger na kata makambo. Donc ba yebi na bango te eloko ni nango eza bon, eloko ni eza agréable, eloko ni eza parfait.
ozomona yango wana donc esenge na biso bana na nzambe toyeba ke tant oyo toza ko vivre eza tellement mabe tokokana te na bato atangu ya lelo biso to se distingue yo oyo yebi Yesu Masiya na bomoi na yo yo oyo yamba deja Yesu Masiya na bomoi na yo zala différent na bato ya lelo zala différent na mokila lelo zala différent na peuple ya lelo parce que bango bayebi nzambe te. Donc soki po otali susu ata na 2 Jean 2:16 kuna pe bazotalisa biso kaka ke ndenge nini nzambe ya mokili oyo as lui déjà contrôle ya bahabitant de la terre ya batu na ye donc aza kotambwisa bango yango peuple de Dieu tolamuka totika bilandalanda totika kotalaka bato bayebi na bango nzambe te lolengo bazotambola biso toluka totalaka toujours oyo ezali la parole de Dieu toluka makambo eza na likolo makambo oyo ezali kosepelisa nzambe na biso mpo nzambe azobenga biso na kati na discernement alors tokoka kodiscerne te soki toza kose distingue te il faut non premièrement to se distingue na peuple ya lelo to se distingue tozala différent na bango donc soki bango baza boule biso tozala ta rectangle soki bango baza carré biso tozala ta triangle donc nde eza wana tokoki jamais kozala na bango forme moko biso forme oyo biso fo tozala nango eza forme ya Yesu Masiya eza forme ya nzambe nde biso fo tozala nango tolanda modele ya papa na biso lolenge nzambe na biso amonelaka makambu lolenge asalelaka makambu ndenge amemelaka makambu nde biso pe esenge tozala na lolenge wana. Na sima ya ko se distinguer balobi ke to changer ba mentalité na biso il faut to changer mentalité na biso soko changer mentalité na yo te eza pas si pour se distinguer esengelo changer ba pensée na yo parce que Satan alinga toujours ko pesa ba pensée moko négative alinga toujours ko influencer ba pensée na biso parce que mutu nyonso aza résultat ba pensée na ye o yo kanisaka yango ndo zali alors esengeli ba pensée na yo ezala ba pensée ya nzambe ezala ba pensée ezali kosepelisa nzambe pour que na ba action na yo pe emema malamu et puis esengeli donc ba attitude na yo donc cela veut dire ba sentiment na yo réaction na yo action na réaction na yo façon na yo ya ko agir na ko réagir esengeli esepelisa nzambe okoki ko réagir lokola moto nyonso te ya tango na biso alelo okoki ko agir lokola moto nyonso te ya tango na lelo yo obengani na kati na distinction obengani na kati na changement intelligence na yo esengeli ezala renouveler yango mama na biso alobaki ke ebandeli tango nzambe asalaki mutu malamu makambo nyonso ezalaki parfait mais lisumu ntango yaki okota na kati na moto nde ebebisaki makambo nyonso yango esenge na biso tozonga lolenge oyo ya ebandeli ndenge nzambe asalaki biso mpona ke tozala na ressemblance na ye to produit ba fruit na ye to produit ba qualité na ye to produit ba valeur na ye to produit ndenge ye azali to koma lolenge oyo ye azali vraiment nzambe apambola bino ba mama na ngai bino ba oyo bozozwa vraiment occasion ya kolanda biso nzambe apambola bino nzambe penda apambola bino liloba oyo esunga biso ba mama tozala différent na bato ya lelo to se distingue to bima na kati na kokokana na mokili oyo tokokana te na langage na comportement na kolata na baaction na makambo na biso nyonso lolenge na biso kokanisa nyonso tozala vraiment différent na peuple ya lelo ekozala vraiment esengo malamu mpona nzambe na biso oyo tozolanda. Amen sema minzamba amen susu na ndenge ofongoli susu komema bana na nzambe ya koyeba susu kozala liboso na nzambe bande kolanga to komi kokele na suka bien aimé dans le Seigneur tozolobela toujours kaka ke pona na perfection tolobi ete lolenge nini oyo basalaka agi bapreparaka ngo ndenge nini omoni bato basalaka nini baagile donc bapuswaka pati je crois bomonaka bapati ya mabele bapati oyo basalaka babikeko biloko ebele sali na kati ya bapati wana na kati bagile wana tomonaka eza na salite na kati tomonaka mabanga na kati ozopono ozobimisa milangi bamatiti ozobimisa basinga ozobimisa biloko ya mabe donc tango bazosala yango baponi yango nano baponi yango après batianga esika moko ya bien nde batourna yango nde bakomi koke kosala yango pati eza ndenge moko mpe lokola vi na biso toza basantu
biso bana na nzambe tango toyaka papa na biso papa banda kotala tango azotala wana nga azomona yo azozwa yo azolongola eloko moko ya mabe eza kati na yo po aperfectionne yo po akomisa yo na niveau oyo ya lingi asala eloko oyo alingi ya malamu pokoma malamu okoma eloko omoni ntango basalaka biloko c'est-à-dire si basali babongosi nde bamoni ke te ezwi forme bien nde moto ameke voilà azwi nesu vase na ye atie na balabala soki abike te vase na nge komi soki prêt ya koteka ngo c'est-à-dire eutaka nao na préparation biso bana na nzambe fo totika liloba na nzambe esala nini c'est-à-dire nzambe ntango liloba na ye nde liloba na soki ezolongola biloko ya mabe liloba na nde soki nde yango wana nde yango nde moto ezoprépare biso ndenge mutu ntango azoprépare bagile na ye po asalelongo peut-être forme eloko moko alingi asala fo banana kopona biloko mabe mpo sino te soki asali peut-être liboka omona na liboka nomona basinga ezodiembela omona biso kotoka milangi omona vitre mo ezongala kuna quelque part aponaki yango malamu te ntango akotiango esemo na mise bateka omoni kosala prix moko ya bien te mpo déjà bazomona tozomona na baposa nguba nayebi te bandeko na biso bobi osala analyse ata mabele oyo biso bamama toliaka ntango tozalaka na zelo omona mabele mosu na singa ofongoli na kati kuna omoni nesu posa nguba ofongoli kuna nso oyoki mo eloko moko mpo na nini ntango baponaki yango malamu te okomona yo mpe ntango ozolia yango na munoko pene ezosala yo pene elengi te defo osala nini okokobwaka yango ebisotiango na ndako mobimisaka mbongo ebele me okokosomba epe mosu omona mabando obandaki ntango ozoloka pati na pene eza te eloko moko te kotia kali na munoko ozoka te ko résistante na lolemo seki ezalaki bien préparé baponaki oyo basali mpe eloko ya malamu eza ndenge moko biso bana na nzambe ntango tolobaka nike tozali lokola argile na maboko na potier totika potier ye moko asala biso na lolenge alingi mpo to atteindre la perfectionnement bandeko na nga to atteindre niveau oyo biso tokomona gloire na nzambe bien aimé dans le Seigneur ozo mama mosantu linga nzambe apona longola bizaleli mabe eza kati na yo ntango nzambe azotala oyepa na ye nzambe abandi kobuka yo oye na kati na église oye liboso na nzambe obongoli ne de nouveau nzambe akomi kotala so bate na kati no nazomona lolendo ifo na bimisango na kati na mwana nango nazomona lokuta ifo na bimisango na kati na mwana nazomona kindumba ifo na bimisango na kati na mwana moni kindoki ifo na kangola ye mais des fois biso tolingaka te mais nayebi ke na nzela wana ezaka facilité mpo liloba na nzambe fo ebuka yo liloba na nzambe fo longola yo yo soki na belatela moko ndenge na ndenge nzambe ebi mwana elateli yo te olobi nga vraiment seke na sili seke na baby na bungi nzela na bungi rumba non tika liloba na nzambe tambusa yo c'est alors ndoko mona loboko na nzambe c'est alors ndoko mona kembo na nzambe soki liloba na nzambe so tambusa lolenge olingi nzambe na biso akokotika yo te c'est-à-dire nzambe biso foto tosa liloba na nzambe soki to atteindre la perfection c'est-à-dire ata na l'église liloba na nzambe tozoyoka tozomettre nga pratique c'est alors nde to atteindre la perfection mais soki liloba na nzambe ezokota ezobima c'est que tozona na niveau assez nzambe alingeli biso bongo te nzambe alingi tozala parfait lokola alingaki mais tokoki mpe kokoka ngo te parce que ba humain toza kaka na baerreur mais à chaque fois tosalaka effort mpo na nini kaka à travers sa parole nde korendre biso tozala parfait bien aimé dans le Seigneur nzambe apambola etake mama mosantu nzambe apambola mpona oyo ezali malako na biso kitoko oyo tobongisaki lelo ezalaki mokolo na biso ya suka nde tobandeki koloba tolobi ete nde bayebisi biso baparvis bayebisi biso balitre saint de saint c'est-à-dire ntango tozokende kuna na litre saint nzambe ntango azoka tozala agréable c'est-à-dire ke nde lelo tozomona kuna vi na biso ezongalisama na mwinda toza balumière yango quelque part biblia eloba biso ke vous êtes la lumière du monde c'est-à-dire ntango nzambe azomona biso ke vous êtes la lumière du monde c'est que biso soki tozali tozoko éclairer biso soki tozali sala ezali oya malamu liboso na nzambe bien aimé dans le Seigneur nzambe apambola biso bisiko tozali bandeko na ngai tolingaka nzambe tolingaka eklesia eske liloba na nzambe ozotiango na misala eske otikaka liloba na nzambe etambusa yo ndenge elingi yo zala nde yo mpo mitika kobi te yango lobinga nazala boye liloba na nzambe lobinga nazala boye nazalaki mama akoswana natika koswana nazalaki mama ya bitumba tika otaki natika soki balobi mpona basongisongi na tiokolo nga na binga lisusu te bisika bandekike bazozelela nga me batali mpe bamoni nga te a cause ya liloba na nzie mpo nani otika emema yo etika etambwisa yo mais na ndenge kotika wana ekotika opamba te ekoperfectionne yo mpo koma na niveau élevé na niveau nzambe alinga memela mpo mona gloire na ye yango na bandeko na ngai tokomi na suka partager mateya
bien aimé dans le Seigneur nayebi ke kombola bopeto et toujours pour to kombola ezeli ba vie na biso vie spirituelle na biso esika makamela ndeko tama malamu te liloba na nzambo to yoki na poko na lelo ya yesika wana po sokola elongola o nyonso na pesa nzambe lokumu te liloba na yesu a place bandeko na ngai na kati na bandako na biso na bafoye na biso na entourage na biso liloba na nzambe esu esika bandeko na ngai bien aimé dans le Seigneur ngo to kumisi nzambe po taza malamu yango to pambole ko bossa na te ko partager bien aimé dans le Seigneur ndeko pamba mananzela na kozala beni ndeko pamba mananzela na ndeko na ngai liloba na nzambe na ndeko msoko yoka azala beni tanga solo baneke na nzela se tongolo na nzela frère songolo ndatine kinga mateya o anzamba pambola e kombo na opeta nzamba so baneke ba pambolo ozo pambwa mape ngola kumisi nzambe yango tozo tika mama oyo na maboko na nzambe ete liloba oyo bimi na poko na lelo ekweya na mabele ezali malamu ebota pembo malamu tobonde na kombo na Yesu Nzambe to pamboli o to komisi o Père éternel mon Dieu relevons nzambe na bikama foto na kolela la biso katikati na mokolo na lelo papa ya solo posa na yo ezaka ka nzambe to kokana te na mokili ya lelo nzambe olobi na biso ke nzambe na nga Seigneur to yebana ko se distinguer Seigneur mon Dieu mon roi mais kaka na esala biso ngolo papa ke maloba na yo nzambe evanda na kati na biso ezala racine nzambe na kati na biso Seigneur afin que nzambe to vivre par rapport na parole oyo nzambe ndenge olobaki ete l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de l'éternel nzambe maloba na yo papa yango nde ezali lipa na biso ya bomoi nzambe yawe esala ete lipa otolie ebota bambuma nzambe epesa biso sante kitoko spirituellement Seigneur yawe tozala bato ntango ya kokima nzambe na nga Seigneur ya kokima mabe ya kokima masumu nzambe na nga Seigneur ya koluka kose distingue na ta na biso ya lelo nzambe toluka toujours koplaire toluka toujours makambo eza ya likolo nzambe towelela bisengo ya mokili te parce ezali nango passagère vanité de vanité tout est vanité nzambe esunga biso tosaproche toujours na yo nzambe esunga biso tosaproche toujours na yo nzambe toluka kaka makambo eza na likolo nzambe toluka toujours kaka kosepelisa yo toluka kaka kopesa yo esengo na motema nzambe yawe yo nde esunga biso toza na mosungi mosusu te yawe kaka yo toza na mosungi mosusu te kaka yo nkolo yawe sembola loboko na yo katikati na biso yawe sembola loboko na yo katikati na bandeko balandi biso liloba oyo nzambe akose yango ebota bambuma Seigneur ebota bambuma nzambe ebota bambuma nkolo eproduit bafruit ezali du de la repentance Seigneur mon Dieu mon roi topambolo po yo nzambe na nzambe topambolo po nzambe pesa biso mayele na yo koko mayele nzambe ute epai na yo po yo lobeke mayele na biso esengeli ntango nyonso ezala renouvelé ntango nyonso mayele na biso nzambe na bomoi tobonde tobibi nyonso nyonso amen 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 topamboli bino kolo bosala malamu na fino na biso tolobaka ni viko nini iva vikolo po ya babon weekend bisika bozali ndeko na ngai oyo akendaka eklesia lobi ezali mikoto kendaka kokumisa nkolo telema kende kokumisa nkolo na yo bisika okutanaka ekozala malamu nzambe akopambola yo tolingi bino mingi biso bamama kombola bopeto topamboli bino bye vraiment nzambe apambola bino tokokutana susu mikolo ezoya semaine ezoya na bolingo na nzambe soki asali biso ngolo asali grâce apeso pema vraiment tokoya suki koloba mpona part na ye nzambe apambola bino baoyo balandaki biso vraiment bolimbisi mpona verset moko napesaki ya Jean te nasali erreur vraiment botenir vraiment compte nango te mwa verset moko napesaki wana todevelope te me napesaki yango ka likolo vraiment nzambe apambola biso ndeko nanga kende koverifie na kokomela bino verset yango babike nzambe mokili oyo aveugle bato na kombo na Yesu vraiment bye